biso. Lelo caméra a confessé. Lelo caméra a toubeli na mesa. Oula luka basal na nzambe bakena ko tia bango maboko na stade de martyr. Lelo vital caméra eko luka ba kongomani ba tia maboko. Kaka ba chilombiste na CNCT. Ba meli lotoko ba meli agene ba lembua ba chilombiste ba to chilolo. Ba lobi ote mosi tu yomoko kamata manduki kendo bundetumba. To lobi na bango te. Soki bokoti na mosi to bundetumba. C'est que bino pe bokolo ba le peuple d'abord bokoko sabiso. Moi na mboka do fe muzitu fumopa. Auti koloba alobi te. Ndeko chilombo. To kamata manduki bibebu na biso. To kinoko benda ba Rwanda na makutu na bango ekoyoka susu te. To komisa Rwanda et comme a fait 7e province à Congo démocratique du Congo. Yamboka na biso. Président auta na nzela peuple. Peuple a robi mo conscience ali ndio. Ngai na tieye pour kasala nga mosala. Pe mo krimo bimba emoni. Peuple a robi na kamati parlement na pesi mutokingal. O azali crédible et transparent. Azali wana pour na ko régler ba situation ya pauvreté et comme sur le plan ya ko sala musala ya peuple congolais. Mais lelo toza na parlement nini mama? Toza na sénat nini? Toza na assemblée profession nini? Toza na armée nini? Notre armée, il y a des infiltrés qui sont là. Mbote balandia océan du Congo télévision zali bongo wabino cadette Moussamba suga sur la patriote et ce que zali mingi koyeba que vous allez vraiment ebele liboso bitando ikena bino kolanda émission vérité ya mboka to le bela solo o etali mboka ya Congo na maye matali politique ya Congo RDC na kena ko remercier bongo caméraman na biso Kabuye l'homme puissant en France par l'équipe qui gagne pe lisusu équipe technique mobimba ya océan du Congo na zali bongo longo na mona mboka fou de fayulu o wabi akopanza masolo matali politique ya mokolo mwa lelo fou de fayulu mbote na yo mbote mama na ngai boni santé santé za malamu na ngolu ya Martin Fayulu pe na ngolu ya le coordonnateur ya Adolphe Mozitu Fumopa bangonde ba pesi opema te tango na koloba bongo mama Zambende mopesi pema kasi mobundeli oyo akochanga très à l'aise na kombo na ali ezali Martin Fayulu madede ye komo konzite ko cha okimye ndenge te tango koloba mokonzite ali kopesa ngande kanda moto ali mokambi ya mboka au Congo même bakoka bababa bibembe bayebi yango ali Martin Fayulu et ali Martin Fayulu bakobenga lelo aigle supérieur yenda ali tata mokonzi ekolo akokamba biso na mboka Congo tokota na masolo ma matali politique pamba te tokozwa pena tant mingi na kokota na mozindo na mai ozali kobimisa na yebi ete ozali pena molobeli ya peuple congolais pe olandaka pena masolo ma matali politique osile koyoka lobi mwana mboka Vital Kamerhe koloba keno pona ye a proposé que le dialogue moko esalema entre président sortant Kabila Kagame, Kabila Kabange s'il vous plaît, et aussi moi Namboka Félix Tshilombo Tshisekedi na Martin Fayulu madi de basolola natina ya kopesa kimia na est. Bo solution ya malamu emona na bangwana bafanda na autour de table basolola pe bakobimisa likanisi ya malamu pona tina est. Yo lobi ni no pesier raison. Mama na ngai na kati yote na ko répondre directement boye. O komona motoloko la Vital Kamerhe. Lelo ekokamwisanga ekokamwisa bayiba kongomani bakolanda biso. Lelo caméra a confessé. Lelo caméra a toubeli na mesa. Oula luka basal na nzambe bakena ko tia bango maboko na stade de martyr. Lelo Vital Kamerhe eko luka ba kongomani ba tia maboko. Ndeko. Biso tolobaki ete momo biso tozali. Toza na moment dialogue ete. Toza na moment maponomi. O tokobenga na lopoto élection. Tolobi ete topesi plan ya sortie de Christ okiti na mesa. Tata mokonzi ekola lobi na kati ya plan sortie de Christ, il y a des réformes institutionnelles et les élections anticipées. Na kati wana aye kopesa proposition sur la loi organisation ya ba membre ya bureau aseni. Lolenge nini ba composa ka bureau aseni. Ya lobeli ma tende kotika na loba. À ce moment-là, tango tokofana na mesa pour que toi appliquer, toi vulgariser réforme institutionnelle, à ce moment-là tokofana toi régler situation à est. Moi na mboka Adolphe Mozitu Fumopa. Auti koloba alobite ndeko Tshilombo. Toka matamanduki bibebu na biso.
tokende kobenda barwandais na makutu na bango ekoyoka susu te tokomisa Rwanda ekoma 27e province ya Congo démocratique du Congo ya mboka na biso kaka bachilombiste na CNCT bameli lotoko bameli agene balembwa bachilombiste bato achilolo balobi yo te mozitu yo moko kamata manduki kendo bundetumba tolobi na bango te soki bokotina mozitu bundetumba c'est que bino mpe bokoloba le peuple d'abord bokokosa biso moto na souci ya peuple oyo eza la poste ya komettre état de droit mama nayebisa yo lorsqu'un bourreau ou un adversaire politique ou un ennemi akamati mbele achubi yo na liso yo fandi olobisa ke non te lobi na kokende église na koloba alléluia amen te Jésus kutu oyo biso tokokende kosambela mikolo nyonso ayebisa biso aba ete ya kaisala topesa na kaisala Jésus boni nga na yo ennemi bourreau akoboma biso Kagame yo kokotela ye Kamere na Chilolo na Kabila baza eloko moko eloko esali Kamere alo babongo mama eli pasi ya boloko pasi ya boloko nde esali Kamere akomi yo te Martin Fayulu bafanda abanda kobenga Fayulu azali aveugle Kamere lelo yebi ke non Fayulu lelo azali homme du peuple Fayulu lelo azali aigle ye nde moto ali mokonzi moto aza bien placé à kokende kosangana ye pour que biso trouver pour situation mpe kovulgariser mpe na kati ya este na kati ya ngomameli ya biso ya Congo démocratique awa esengi akutana mwana mboka Martin Fayulu toyebisi bango bakotubela nanu batubeli te biso toboyi yango te kasi tolobi boye dialogue wana esengeli na yango ezwa banorme boye dans une manière processus nazo déterminer yango une dialogue triangulaire avant ya kokende dialogue tobanda nao na bareforme ntango tokosisa bareforme tokoti dialogue triangulaire elingi koloba nini moyibi bokonzi na moto ayibelaki moto bokonzi na moto bayibaki bokonzi bafandi na mesa mpo wana bambisi lokola bakatumbi kabatu lokola babemba bakozala nsima Chilombo mozitu akozala nsima Martin Fayulu so tomeki atindola mozitu liboso nakoloba nao mama meka kosolutionner bandeko balandi moyibi bokonzi na oyo bayibelaki na moto bayibi nde banani meka kotya moyibi bokonzi kombo na ye Chilolo moyibeli Chilolo pouvoir kombo na ye Hippolyte Kabila Kanam moto bayibi pouvoir kombo na ye aigle le président Eli Martin Fayulu koba na lisolo nakobi ndeko yango wana biso tolingi dialogue responsable pe transparent pe crédible na kati ya mboka na biso mama toyebi bien na mboka na biso soki tokomi près ya élection bapoliticien lokola bamesana koyiba babengisaka kaka dialogue pour chercher les moyens, mettre les moyens de tricher les élections ou de nous mettre encore ya kokende na glissement. Toyebi bango. Lokola Kabila Kamera sengi dialogue eza pona kokima élection. Wana selon yo. Mama Kamera sengi dialogue alinga kima élection. Accompagne que ya kotia libaya te. Accompagne que ndeko Chilombo face à Martin Fayulu akokobika te. Akokufa lokola mwana popi. Okomona lokola di palapa mama ki paka soka so pouvoir boy soko fule mo pepa kenaka boy mbala moko yo kangai bozo wela élection tandis que bandeko biso bazo kufa kuna na est banani nde ba okende na ba une pour la voter tandis que wana kuna esilité pona nini te ko tshana lukimia et puis ko lukana ba solution makambiso sima ko kende l'élection est-ce que ko kende mbangu l'élection nde ko pesa kimia na est merci mama ma question ali malamo tango ko ba ete to ko linga élection tant que bandeko ba kufa d'accord. Est-ce que bino bokangaka nanu makambo te mpo nani bandeko ese bakufi soldat du peuple président Eli abi te bakoboma bakongolais esengeli tobima na balabala tomanifeste bolingo wana tokamata bibebu na biso tobunda na barwandais na balabala bokamati bambisi na bino bapolisier na mwana popi na bango munene bakobenga ye Santini Ngobila oyo assassin ya Yumbi na ndoki mosusu bakobenga mukuse awuta lokola na bapeya bapigime Kasongo bokamati bibebu ya bagade crimogène bopopoli biso okomi continue na ba policier bayiba tata mokonzi ko téléphone un policier yango wana tokosauve mboka biso tolingi mboka tolobi ete tobunda bitumba est mais solution eza boye mama pour mettre fin à la situation de l'est du pays et à la crise sociale et la crise ya légitimité na mboka na biso esengeli ba autorité na volonté à peuple na choix à peuple président a outa na nzela ya peuple
peuple alobi mokonzi azali ndio ngai natie ye mpo kasala nga mosala mpe mokili mobimba emoni peuple alobi nakamati parlement napesi moto kingali oyo azali crédible mpe transparent azali wana mpona koregle basituation ya pauvreté ekoma sur le plan ya kosala mosala ya peuple congolais mais lelo toza na parlement nini mama toza na sénat nini toza na baassemblée profession nini toza na armée nini notre armée il y a des infiltrés qui sont là il y a des infiltrés qui sont là dans notre armée tobana na baréforme ya armée okomona bitumba ekosila prine mama zene soloko moko okamati rebelle okomisie lieutenant général ya mboka nord kivu landa discours na ye lobi akoloba ete makambo ya volcan o makambo ya boye nakotia mama volcan etali policier mama na ngai naturel tolobi yango mpe likambo état de siège yango depuis batie bango 3 semaines yango batikali na 1 semaine mpo bavalide bango parce que mandat na bango ezalaka ya 1 mois renouvelable plusieurs fois sikoyo bazosenga na assemblée nationale ete assemblée basiége babimisana bapiste mosusu ya solution mpona ntina kolobela mpe ka na bango depuis bango babandi mosala kuna na état de siège yango assemblée nationale nano basolola na ntina na bango te sikoyo batikali na 1 semaine pour que mandat na bango ya premier mois esila yo oloba nini bazosoutenir bango ou bien batindi bango kaka bakende ka so bakufa so babika babi. Merci mwana mboka vraiment motuna na yo ezali ya motu ya makasi tango okotangela ngai état de siège oui c'est constitutionnel mais ngai na yo esengeli tolandela décrétement état de siège est-ce que c'est le moment où basali yango na voix nini na voix ya koviole mobeko oui c'est malamu tango tokomona nyungu na ngambo ya est nyungu na kati ya ville professeur Kisasa esengeli to décréter état de siège mais lelo oyo badécréter yango na violation sur les articles 85 ya constitution elobi boye mama na ngai état de siège badécrétaka yango kaka na congrès entre le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat mais tomoni Tshilombo abengisi kaka baindividu akamati bati lukwebo aza individu akamati mboso aza individu eza bureau te azali individu même Tshilolo ndenge aza wana mama azali bureau te azali individu lorsqu'on parle d'un bureau sur le plan administratif il y a une équipe qui sont là l'administration. Mais c'est lui le représentant. Non, il est individu malgré tout, il est représentant, mais c'est individu. Au coquille, jamais côté autour d'une table. Pour discuter ma campagne à congrès, n'a pas individu. Violation de sa constitution. Deuxièmement, la Fandi a décrété état de siège. Constitution de état de siège est à 30 jours. Renouvelable une fois. Maman, où tu as décrété état de siège? De l'autre 2 semaines, 3 semaines. Batika na 1 semaine. Yo nanga mama, nini tomoni kuna changer? Exactement. Salaire ya basoda kuna na est ba régulariser yango. Ba régler vie sociale ya basoda na est. Batangeli biso FARDC. Bakangi combien de rebelles? Non, kaka 30 militaires ya Rwanda nge bayaki. Mama ezali lokota. Zela Nathalie sayo. Bakangi ba bayaki. Mama yoka mama. Bazali kaka ba congolais. Nazo yebiso na popula lelo dana ngende ba multimilliardaire ba multinationaux wana ba yaka pona koyiba mama mona kaka canton wana ezosala ba pareil téléphone nyonso so mingai bazosala ba stemai ba ko denda nango boye lokola popi ezaka kana Congo awo ba yaka ba corrompre ba généraux militaires na biso comme Rwanda nous a manipulé depuis longtemps, a infiltré les généraux rwandais dans la armée congolaise. A coopéré na bango, ceux qui bayibi a pesi bango mbongo. Aya pesi bango manduki. Bobo makaka même population. Baye babomi population, peuple tango amona bazo kufa ba kimi village. Bango bayena ba fiona bango bayibi kolto. Soki yoka mama, soki bayibi ale bakei, oyoki kaka même armée FARDC. Natongo nango porte-parole du gouvernement lobby armée congolais babomi ba rebelle bakimisi ba rebelle circulation est normale dans la ville. Quelle escroquerie politique, une escroquerie militaire des généraux rwandais. Prenons l'exemple Constant Ndima, c'est rwandais, c'est rebelle. Au moins que c'est important qu'il y ait indépendant
tokende na nini, comment on appelle ça le terme? Non, non, na dialogue, tokende na kotanga ba, le terme m'échappe. Tokende na ko identifier bato, voilà l'identification. Tokende na ko identifier bato pour na ko refaire sortir ba Rwandais na kati ya mboka pe ba étranger misusu. Parce que ça ka ba Rwandais te ba Ougandais pe ba za lisusu na kati. Alors faut tokende mba una identification alors. Oza mayele mama nanga. Mais loko ko lobo ko ba to ko luka makambo na Katumbi. Na ndenge nini? Ah mama. Oko eba te yo ko luka makambo na Bemba. Na ko luka makambo na Bemba ndenge seke na luka pe makambo. Tangu ba ko mono ko lobelo ko bongo luki guerre na bango ko eba te. Parce que n'est pas ça sénégalais. Yo ka mama na ebisa yo. Sur le plan ya identification, est-ce ngana ototinda mama Katumbi akene ko sala kindumba na ndundu. Eh mama. Est-ce que ngana yo totinda ka mama ya Katumbi akene ko sala kindumba na mindele? Ngai na yote? Est-ce que ngana yo totinda ka mama ya Bemba akene ko swa zemi ya papa ya Bemba za kindundu? Na tolo bela. Tetika. Yango wana na koloba mama. Yango wana mama kaka yango wana na kolobela yoka mama koba koloba ndeko Noel tianya lobi boye tokamata ba identité vrai congolais on va postuler en 2023 batu nyonso baza na double nationalité ba ko postuler lisusu te Katumbi abeli malade ya ndeke bongo kabila ni kal mama na so ya te yo ko la presente mama na ko ya memanga malembe na koya koba akamati alobi te to banda yango banani batomboki bataliboso yoki batalamuka batomboki ngambo Katumbi batomboki Francis Kalombo akomi liboma na kati Francis Kalombo pe wana adu double nationalité koyeba ndenge ni na azaka congolais te mama akomi na likati ah oui azape motakuna mama merci dans ce pays démocratique du Congo. Nous avons notre constitution où les alliés miroirs et la République. Et le baboy, Motonio soit en double nationalité, a copié 100 mecs postulés. Mais depuis les élections de 2006, comme Kabila nous a exigé, à Kofra, Biso, la Kofra, je ne sais pas la Kofra, c'est la Kofra Béton. À Yebisa Salobi, tu as postulé parce qu'il y a un outil Rwanda. Imposer ce système. Les étrangers va comment postuler. Ba Rubewa, ba Mende, ba Zebele, ba Katumbi, ba Bemba, ba y a une frustration congolais. Ah voilà quand tu as beaucoup d'habitude, ba comment postuler. Les lots tiani Noël tiani. Maman, il faut que tu aies moi ma boque. Noël tiani à ces étrangers, ça peut nationalité congolaise. Ah ça la double nationalité. Ton maître Yango, même le Chilombo. Ah ça peut étranger. Parce que maman est Chilombo yo yebi. Maman Martine wapi mama. Maman Martine ataki mwasi ya mbanda ndumba. Bisinga bakenda kocha mama ya Chilombo Jemi ayebaka te. Plus Chilombo abota mayeba te se retrouva na Belgique kokende koteka ka ba journaux. Lelo hein maman. Sauf que saisir de mettre en application. Même la union secrète. Bango nyonso bakoparata mbango. Bakotika la tête des Congolais. Vrai Congolais siko. Tika mama. Vrai Congolais lelo etikani Martin Fayulu. Mama, zela na kobeto lote. Kozana no princesse. Lelo na ko detailler lo marché pour la uta wapi. Pe abota mi wapi. Tata na mama ni nani? Na tangelo bango. So ko tiete me ka okamatika ka bajo. Bino nyoso ka oketi na mboka ba Fayulu. Mama ya Fayulu. Fayulu azemisaka mwasi azaki congolais noir lokola nga. Azemisaka ndundu te. Papa Gérard Fayulu. Azemisaka ndundu te. Azemisaka kaka mama moko koma na Marie Chaka. Azaki kaka congolais. Oyo aboti Fayulu. Fayulu abotami awa na Njili. Ali Njilwa. Asilisi école primaire na ye na Njili. Akamati diplôme d'état na ye na Njili. Akei ko continuer betide na université na Poto. Atangi. Premier musala kosala. Batie na Exxon Mobil. Comme directeur général. Quelle est la compétence? Tel a degré au moins na mayele. À gérer na kata Cameroun. Bakamati batine na Afrique du Sud. Bakamati batine na États-Unis. Bakamati batine na Paris. Kaka moto moko. Abotami awa. Papa botiye. Tango yeke no chef coutumier na bango ya mboka village na bango.
akufi esengeli moto a remplacé ezaki papa ya Fayulu. Papa Fayulu bana kosala a la compagnie ya monene a démissionné azongi mboka bake ba honoré comme chef mikolo elandi bana elandi papa akufi bakundi ye mama Fayulu akufi bakele kaka place bakundaki tete ya Fayulu bacheye bacheye kaka wana Congolais du sang, il y a Kindundu te, il y a Camerounais te, il y a Sénégalais te, Congolais du sang. Ce qui est été meilleur bisanga ici koyo, maman ya tiro mokomo na ye nani. Mais la maille a pu au fond de Fayulu. To clore non na dossier wana. To comme pena na souka ya émission na biso ya mokolo molelo fou de Fayulu. Message clé, pe numéro ya téléphone na bande ko balandia océan du Congo. Merci maman, message clé Langezali, je regrette sur la situation de Bokechu. Justice français et Kamati Bokechu était na boloko. Ba jugé Bokechu abimi innocent. Après révolte, la population congolaise na kati mboka France, ba Kamati Bokechu batie libanda. Lobby kaka lobby mama. Ba Kamati Bokechu lususu. Ba kangiye. Batindi na justice belge. Belgique est condamné Bokechu 5 ans de prison. Nelo konini Bokechu asali. Abomi moto. A violer moto to ayibi eloko ya moto eza passe message langa suki eza boyeba longonia na bakongolais nyonso bakolanda biso longonia na bayiba bakongolais bakufi na est vraiment biso tokobunda komba na bino Congo. Le Congo n'est pas à vendre, l'est n'est pas à vendre. Oyo akokanisa tokotikela taki etendi moko ya mabele ya mboka na biso tokotikela yango te. Longonia bayiba diaspora, longona bayiba résistance au Congo, lisu ya président de la République ya Changu, oyo place quartier to masina na bisika to ali, pe ba o ba kolanda biso na télé ya Singa ba ko zwanga ifu de Fayulu. Na télé ya Singa plus 243 85 81 01 plus 243 85 049 81 01 wana bozwi lisu moko ya Fayulu fu de Fayulu na sima ba résistant vraiment ciao ba combattant ba kobu. Voilà, Bandeko Balandia Océan du Congo. C'est par là que nous mettons un point final à cette émission Vérité ya Mboka. Tokomi bongo na suka pena. Ceux qui sont balado ya liboso ya kolanda biso, abonnez-vous, likez, partagez ma vidéo na biso pour que vous soyez toujours à la page ya actualité ya Mboka Congo RDC. Et puis yo lisusu kutangi bako ya aussi les ezali komela biso na se ya bikano ikena to kozanga yango pe kocha yango en pratique. Là je salue César Loupé par passer en France et aussi docteur bienvenue Mbala pour la Paris, sans oublier aussi Nancy Mbaya pour les États-Unis. Ma salutation est comme elle appelle sous Charlie Poutou. Bosa vraiment ebele qui na benda banda kotanga bosa vraiment ebele la ke comme on l'appelle sous grande série Monica Silu. Oya longa motema ya Simu. Bosa la toujours malamu ngana bino to kutani malasima. Soki yesu masia azoni. Bye.